Alors c'est-à-dire que même bapaya baza koya kokota na commune. Kobima na commune, toyebani malamu te. Soki basembe mabango komana bapolisier bazokima. Soki babotole eloko okeyo se plaindre na la police batuna oza na biloko nini. Tango koloba biloko oza na yango nzoka nsima wana bato na bango wana bakutani bakaboli biloko. Oza na insécurité makasi na sens. Mais babongisa nanu social. Soki bakowelela kibokonzi na bango. Soki bakoyiba bambongo na bango. Bayiba mais social. Babongisela biso to luka kotagisa pe bana. Awa pena air tardive. Soki bakobotolo nani saki wana babotole bakeso kebite bakoki lisusu kosani kokata ye. Bakokato machette nenga lingi nenga kosala nyonso nenga lingi. Yango komino yezana mboka o yezana kati ya vila Kinshasa. Komino ya biso ya Kimbanzeke tala. Eza kaka awa pamba te. Bonjour Balandina biso ya Récit TV na émission na biso Timbela ba commune awa toza na commune ya Kimbontieke quartier Kingasani to kitisi micro na biso ya Récit TV koyeba commune ya Kimbontieke e vivre ka ndenge nini na pesi mbote Duarte mwana papa nanga papa Bruno je salue aussi ma maman Chris Pelewe na pesi mbote na cordon nanga du love Bonjour maman. Toza na commune nini? O toza na commune ya Kimbanzeke. Maman to kitina caméra na biso na kata commune ya Kimbanzeke to ngito découvrir commune ya Kimbanzeke awa bofuwa ka ndenge nini? Yango komino yezana mboka o yezana kati ya vila Kinshasa. Komino ya biso ya Kimbanzeke tala. Eza kaka awa pamba te. Partout soki otamboli na bakwe kaka boy. Ah! O penza Congo. Mboke tonda bomengo. Pona nini pasi ya botala biso ba mama. Moyo tambola na chakosité. Market. Intellectuel. Mais musala ezate. Tokoma ba mabi pupula. Pasi. Na mukolo moko tozoliambala moko. Oto tiaba provision nda provision ngwezala ndenge nini? Provision ngweze loko nini na kati ya ndako. Bomengo wane ekomi ya batu moko boy. Bazimboka batie na otage. Siko tokima te tosala nini? Fo tokima tokende. Mboka ekomi en otage ya batu moko boye. Mama. Pona nini boy? Mama, yo zoki mamboka pona nzala entre temps to moni président Fati, président na biso azo changer ba donner makambo ezo bonga. Batu basali banda bazoluka bazonga. Yo zana kati mama lokola donner nini? Lokola donner nini? Yebisanga donner o ezo changer mboka donner nini? Mboka pasi sala quand même ezo isa. Eza wapi? Moni to moni ba so ezo sala ma. Sote moto ezalaki ya 100 jours. Lelo combien de jours? Saute mouton et zalaki ya 100 jours. Lelo combien de jours? Yango saute mouton wana ye pona ko bakisa pasi pona ko diminuer pasi. Est-ce que moi awa déjà évolution na mo eza na bien quand même malgré une fois oyo courant oyo wana tito koma kaba 20 reke nango tolala kana biso molili mai tala nani onyo so si gaspillage batiye toboka mutakokipe azate awa bokoko benga régie des eaux akoya parfois près 2 mois. Est-ce que gaspillage oyo bamona kango te? Lokola biso bato ba mama to mesana na pasi na biso mais babongisa nanu social soki bakowelela kibokonzi na bango soki bakoyiba bambongo na bango bayiba mais social
babongisela biso toluka kotangisa mpe bana. Commune ya Kimbontieke, toza na commune ya Kimbontieke, okoyebisa biso nini ezozanga na kati ya commune ya Kimbontieke. Vraiment mpona biso na commune ya Kimbontieke tosufri makasi. Tala na age na biso neti nga boye. Na na age ya 22 ans déjà. Naza diplômé musala eza te. Musala na sala so na biso eza pasi. Na age na nga wana kozaka no naza na place moko boye. Nasunga libota mais nasala équiporteur mpo nasunga famille. Vraiment toza na passe pour créer musala mpona biso tozala déjà na place. Toza na passe. Ok papa ko créer musala eza problème te mais toyoki circuluna bato bazolobela circuluna. Ba jeune de kuluna makasi. Bino sikoyo oza diplômé mais si un problème musala loko eza te okozwa lichette okosala na yo problème eza te. Soki tozwa lichette eza problème musala. Mpona age na nga nde naza diplômé. Soki keno nasala musala jamais nakosala kuna. Soki tosala kuna eza parti ya musala eza te yango tosala kuna parti na bino soki namoni bana na nzela boye na intime lichette mpo nyonso eza nango pesanga mpo esunga libota na ngai esunga famille na biso yango tosima machette. Ok merci. Biso toza na kingasa nde tozali awa bamama toza baveve bamibali bakufa tozoluka mbongo na pasi po totangisa bana sikoyo bana bashome bazotanga te sikoyo mbongo oyo biso tokotanga mboka mibale ekowuta lisusu wapi bakangi bana toza na université toofita mbongo combien bana oyo ya baklase ya mike tofuti mbongo combien mbongo na dollar lelo dollar eza na combien biso babama te lelo ane lelo tokomi na sanza nini bana bakotanga lisusu bana bakotanga te bana bakotanga te nde tokomi na ane oyo mais biso toza baveve toza na bamibale te tozodebrouye kaka na koteka ya kotamke mpo bana batotangisa bana bandanga kofutela sikoyo na miniti oyo tokende wapi tokende wapi ye mokonzi ya mboka na biso azomona makambo oyo azomona te tokotaki bango mpona nana alobi boye mpo na ngai na message oyo ezoleka oyo bazokosa biso mingi baye kopase lisuki tozela apres 2 semaines oyo 2 semaines oyo aleda nini mpo tozelaka mpo tozomona malade yango eza te biso oza na kingasani totambola na makolo lelo bakama virus oyo totia bacorona-virus tozoyebela yango te na condition yango ewutaki na mboka nini mpe eza wapi mpo na kingasani lelo bakasi ne eza te lelo babiro de bie basoda yango bie babiro de bazoya na kingasani bakanga ye président na bino Félix moto atindi ye bayaka koto topesa ba 5000 francs na mboka oyo biso ya Congo baye bakangi yo opesa 5000 ewiti ya parti ya Félix moto atindi biso toya na kingasani na Congo baya kokanga biso tozonyoka maboso osuka mwe ekola masangu te ekola afutetani na zoya bizarre basi oyo batambola na mboka oyo ya Kinshasa bazala modele biso tozali toke etambola boye oloba nani bamama oyo baza na kati ya mboko bafanda banda tongo ti pokwa baza neti biso toovanda place ya potopoto boye oyo yaya okangaki opesa kashine yango 200 francs na kozwa wapi mais mama eza bien na biso kose protéger parce que maladi ezali te toboyi na kingasani na toboyi koto epa na biso ndena na kingasani na tiangu toboyi maladi eza te po tozolia na pasi toliaka na pasi lelo oyo toyebaki na pays étranger nyonso bapesaki bango baration oyo bakoki kolia mais koto na kingasani na tiangu tomoni baration te comment possible ke biso tondimake kolia ezali bito tonyokami tosufrir bana basili na kokufa mpona nzala tala na tumwa biloko kana zoke eloko ta eseeloka na lokoti na kelona oyo biloko yango na kobokolela bana nde yango oyo na kati ya mboka ya Kinshasa Kinshasa bato bazalaki otya baprovision na bandako baprovision ebunga emonanaka te mbongo ekende na bakesi mbongo ekende na bakamio mbongo ekende na bato ya mbongo ekende na mitu biso bapeple tozonyokama kibokonzi yango bazwaka mpona peple obe bazwaka mpona yo moko kana soki bongo bamama na bino na batata na bino bavotaka bino biso tokovote lisusu te esili. Bonjour papa. Toza na commune. Papa tokiti na caméra na biso ya ressorti na kati ya commune ya Kimbontieke. Esi ya biso koyeba. Na commune ya Kimbontieke nini ezosanga? Na commune ya Kimbontieke ile ezosanga eza nde vraiment en tout cas eza pasi. Eza pasi parce que lelo tozotravaille te.
soki otali lelo balobaki ke malade ezali bazobakisa kaka ba semaine ba 2 semaines ba 2 semaines ba 2 semaines ebiso totambola tomona ke wi eloko eza yango te bango bazoloba ke malade ezali malade eza te lelo bato bakoma kosufrir bato bakoma kolala banzala konyokama bakoma kosimba bamasheti mpona nini mpona bamoyibi mpona makambo ya nzala esikoyo nzala yango kaka toujours kaka ke malade eza tomoni lelo bakoma kokende kosoba bibembe na bahôpital mosusu ke ndeko ya moto akufi baye kosomba ebembe ke ebembe moto akufi na coronavirus maintenant toti komona te moto abela meme na famille meme kobanda meme na gombe tina ngasani awa na ngimbase toti komona teke moto lelo abeli na malade oyo boye to akufi na malade oyo boye mais bao bazoloba ke wi tokomi na nombre boye bazowuta wapi toti komona yango te wana nyonso tu bazokosa toti komona yango te bafongola bato basala misala baluka mbongo basonga mabota na bana à part ça, on a fait l'homme ça, on va dire. Ok, merci. Bonjour papa. Bonjour. Papa, tu es na commune na bino ya Kimbanteke, tu l'as découvert na commune ya Kimbanteke, ni po ezo manqué. Ni po ezo manqué na commune na bino ya Kimbanteke, bino boza ba doyen na kata commune déjà. Ndenge ezalaki avant na ndenge eza lelo, difficulté eza lokola nini? Ezali difficulté ezali oyo ba administrateur baza na contact na population te altumana ba jeune mikolo oyo bango nde baza kosala des autres ya kosakana te alors na deuxième wana tokoma kaka bakulu na bana nike balingi kobomana discrimination eleki monene alors soki okende na likambo ata na quelque niveau même bachef quartier toyebani te bato na bantu bakote na bango alors c'est ainsi que même bapaya baza koya kokota na commune kobima na commune toyebani malamu te insécurité monene na donc koyeba ke toza bacongolais bato ya mboka moko ya kosakana te respect ezali te bajeune lokola koko na bakoko bana baza kobota bakimi batiki bana wana na maboko ya bakoko bazala na moyen susu te les autres eza malamu te et puis après donc insalubrité ya kosakana te bato balingi koyokana te ndeni tokendea liboso na mokusu yango wana na moni nalokaka na mokusu nous sommes surpris. Ok papa, pas de problème. Sikoyo biso pe toza na posa koyeba. Kasi na ba famille wana na ba quartier wana, eza na bana oyo baza bazosala makambo wana ya mabe. Soki l'état atieke atia bango maboko, mais ba parents kaka bino lisusu bozobomba biso. Ezosala teke bo livrer biso pour na changement, pour changement ekoya ndenge nini. Aussi lotake tozokende na mibeko ndenge ezosengela biso. Omani Nicolas Torbi makambo ya koyamba religion ordre wana osala kobizaka te ezali te mpona nini oyo eklise ekumi mingi banzambe eye ndenge na ndenge yango boyokani bo meme toza bavoisin bongo basali mabe olobi tika bana basala elese ale. Ok papa. Papa, tokitina caméra na biso ya Récit TV chaîne na biso na kati ya commune ya Kimbanteke tolingi to découvrir commune ya Kimbanteke. Commune ya Kimbanteke bovivaka ndenge nini kote ya ba difficulté nini oyo boza nango boza na posa basalela bino eloko nini oyo ezo koempêcher quand même bozomona kiza mwa pasi pour passer message. Merci beaucoup. Combien na kala tozalaka na biso bien na ntango wana ntango ya Mobutu parce que Mobutu atiaka système ya jour ya salon balabala na biso ezalaki na mwaso kuluna basalaka te puis soki mopaya ye na quartier azalaki identifié donc omona lopango bato ebele nakolo lopango ayebi bato mosusu te bazoya kolala bayere bango moko balingi epuis l'état na biso ezoregrete kolona liboso eza policier
kununi aliboso eza militaire na policier nakala ezalaka soki okutani na policier okutani na militaire aza na munduki olobi na biki lelo soki okutani na policier okutani na militaire na munduki soki oza na moto omoni naza na moto place wana babotoli yo moto mbongo oza nango babotoli appareil ekomi ya bango sapatu ya bien ekomi ya bango bilamba donc bakotika yo mutakala mal chance ale babumi yo. Mais papa biso toyebi ke bapolisier baza mpona kobatela biso na babia na biso bazobatela moto ata moko te oma sevetele ke kulunda soki bakangi ye lelo nobi ozomona ye libanga sikoyo nani atiki ye mpe bakuluna policier bazokoka bango te bango baza na mabanga soki basembe mabanga okomana bapolisier bazokima soki babotoli eloko okoki ose plaindre na la police batuni oza na biloko nini ntango okoloba biloko oza na yango nzoka nsima wana bato na bango wana bakutani bakaboli biloko toza na insécurité makasi na sens. Ok, merci papa. Olobaki concernant propriété. Propriété mosusu esengaka te ke bourgmestre aya na porte ndako po akombola to longola fuku oyo te na porte ndako. Propriété mosusu papa esengaka yo moko osali déjà. Et aussi le temps que okangi ogrouper mo eloko na yo, otie propre liboso lupango na yo, est-ce que place wana pe kaka fo bourgmestre aya ko sala to ba kondika kande ba salela biso. Merci beaucoup. Biso omone lupango na biso. Tala soin le bande tina kati ya tina toilette. Eza ke ye aya kosalela biso te. Eza lokola na classe soki basengi mwana uniforme. Eza uniforme mwana yo moto akolata. Para ya mayele akofinga ba enseignant ata directeur te. Ye akoya kosala te biso moko ifo tosala mais lelo eza bongo te. Komona ba toilette partout bato baza na bisika ya kosuma balonga te bamatiti banda balobeki na propre wana salite eleki na Kinshasa asalite partout bapobele basolo bankusu tozomona mosala malonga leta azosala te soki bino bozomona ke leta azosala mosala aza na mosala malonga azosala te eza na bato mosusu batanga lokula biso awa bakomi moto ya 3e age batikala kopesa nga mosala ozomona leta aza na eloko azosala te soki bakorevoir balukila bato mwa misala baencadre population kuluna mama balabala oyo soki tokomi 19h20 okoleka te bango bana mike donc tocomprendre baza na bamachete policier azokima bango. Ok papa, merci Bonjour papa. Oui, bonjour. Papa, où tu es dans la commune? Ah, tu es dans la commune à Kimbantseke. Ok, tokiti na caméra na biso na kati ya tokiti na caméra na biso ya RCTV na kati ya commune ya Kimbantseke. Tolingi to découvrir Kimbantseke papa. Kimbantseke awa bozobaka ndenge nini? Bozo manke nini? Bozo na posa ekoma lokola ndeti commune nini? Bakonzi basalela bino pe nini? Bon, merci Mimi, maman na tondo botonda tous na quartier 17 mai, précisément na avenue Ngasu. Yango tomoni ndenge boye kotambola boye esali malamu. Besoin tous na kati ya oyo tuzana ngona kati ya commune oyo makambo eze belé. Po soto mino libanda. Omona ba foule eza partout. Makambo malonga ezate. Oyo bato bakoko zela keno bakonzi baye ko talata bango ndenge bino boye kotambola boye. Tande boye kotambola boye. Nakolo bake boye koza bato aliboso. Po ndenge boye nde kofine ko talaka nini ezozanga maloba nini oyo ba population bakoki ko koloba. Biso d'abord tozana no bana éthique. Par rapport ya bourgmestre na biso bayebi ete mingi. Na commune na bayebi ete. Bapesa bango bamituka keno batambola ka bisika nyonso ya ke bato bazali balandela. Bafon bambongo bapesa bango ke basala misala. Donc likambo malonga ezaka te. Sosi tozana ngo ya nini? Banzele za kobeba. Po tozala lelo na elanga. Tant tozana elanga ndo omoni bokoti wana bomoni banzela mwa bien mais soki mbule beti to vivre neti banyama. Neti banyama. To sepe lelo mwa kura ezali quand même evandaka nango mwa mai pe evandaka nango ekendaka te. Mais ça bisika nyonso te. Soki ekuna olandi Kimbantseke za munene. Soki ekuna okuta bato musu nde bazo vivre bobikeno ba oyo baza bato to baza bato te. Nde susi yango tozana nango ke bakonzi ba oyo baza na possibilité nyonso ya kotambola koyo kotala keno nini tokoko sala pona développement ya nini ya commune oyo. Ba député ba oyo bayaka ko voter bango na kati ya commune. Tomona kata moko ta yaka ko tala keno
bandeko esengeli nini tosala nini eloko te pour le moment bavandi mais so lani na ba chaîne muso ko bavandi ko ba ngande mokonzi ya changu ngande mutu na vandi pona changu donc tozo souffrir kuluna epai insécurité awa pena air tardive so kebe bakobotolo nani saki wana babotole bakeso kebite bakoki susu kosani kokata ye bakokato machette ndenga lingi ndenga kosala nyonso ndenga lingi okomana ta policier azoleka pembeni awo no kuluna azomenase policier aleki na ye akei na yo kanisi kutunenaki mena te pas policier koko kosala keno abik sanga na likambo oyo okutika no ye pa bangi makambo po moni keno un jour bana na basani baya kozongela donc makambo ese belé ya kosala ezali ke awa toza ngambo na masina so tali ngambo na biso presque ezaka mubulu na bapoko moko kuti bana masina baye kosala badega kotoyo bana kotoyo bake kosala badega kono mais eloko wana ekokoluka keno baburkumesiro mibale bakoko solola komande ni baluka bato bakoko renir bano bazala batu moko bayebake baza bakongole baluka intérêt ya nini ya mboka ya Kongo esa nini ekende liboso développement ya banani ya bacommune na biso etambola ke tobanda kobunda koswana kosasala biloko quand même tozotambola na caméra na biso ya na biso TV mais quand même tozomona mututu azo se plaindre papa tout bazo se plaindre tandis que biso pe tozomona na ba télé bato ba parents bazokoka ko livrer bana oyo bazosala mabe te place wana eza l'état asala ndenge nini parce que biso nde photo livrer nde tiyonga na ye awa na eko découvrir yo oyebisinga ke place tel moto azali tozwi image tolekisi biloko wana nde toza na ngokosa siko ntango bazobombama koma biso tokoki kosala mosala na bakonzi bamoko bazolanda biso mama natondi yo botondo mingi na makambo oti koloba ezali makambo mutuya eloko ezosala ke parent akoki kobimisa mwana na ndenge wana te mpona lelo ndenge tozoloba biso bana pe lisusu bayokela so baparent na bango te éducation wana eza te okuta mwana azofinga nayebi ke no na respect ndenge tobandaki kokola mpe biso oyo lelo ndenge tokomi boye nazalaki koyeba ke oyo papa oyo abotinga mais so namoni oyo aza age usu ya papa na nga nayebi ke oyo aza papa il faut na respecter mais lelo okuta bana wana bakomi ofinga bamama biloko ya salite bafinga bapapa biloko ya salite nyonso wana donc éducation eza penza te mpona nini kozanga ya baparent esukisi biso na makambo ebele okuta parent akei osedve oza bana 6 neti nga naza bana 6 soki keno na tie du sérieux te mpona koluka koma avenir ya bana oyo ezalazala lobi bakozala banani bazala bakuluna ntango osenga lipa nga papa napesi lipa te sikoyo mwana na akosala nini ndi yango tozosenga keno ezali lisusu makambo ya mutuya oyo boye kosala lokola nde bobandi kotambola boye so bozotambola boye kopesa biso bajeune mpe lisusu courage ya koluka kosala mwa bamitualité moko boye ya keno tozala ye toteya mpe bato mosusu esa nini balungwa na mabe wana tozali kokumisa te ou bien koloba keno bana oyo basalaka kuluna tobetela ba maboko ou bien tosa non eloko motu tokoyebisa bango ezali nzela moko mabe mpo eza na libunga mpo lelo so babike balandela bamosusu oyo bakola na bango bazalaka te bamosusu bakufa bakuta na bambiskade ebele lelo yo okokanga motema ya keno okende koyiba moto eloko na ye ezali mabe makasi yango tozo se plaindre keno soki keno tala kumnani likamosu na linabosa tala bapesaki mbongo moko keno baburgmestre babunda ndeni ya kobongisa baveni mais lelo so tokeno na aveni moko ezali entrée ya église catholique okuta depuis baye kotia bakayasi etelema kaka wana evanda depuis bakayasi wana evanda bazwa ata tracteur te po ya esa nini epanza yango ebongisa keno place wana ezala malamu so tokei lelo okuta bangambi bazoteka kaka toujours na babalabala siko bapolisier na biso bazotelemela te mpona kobengi na bango mpo intérêt na bango eza wapi eza wana suivi wana nde eza te yango tozosenga keno soki keno gouverneur de la ville atie du sérieux asololi bien na babourgmestre babourgmestre baye na baquartier basololi na bachef du quartier basololi na bachef du rue makambo ekoki kotambola baasocie na bajeune makambo ekoluka ndeni ekokoma ndenge nini ekotambola mpo évolution moko esa nini ekotolunga na kati ya ignorance c'est ça maman en tout cas nga mpe napesi bino merci mingi matondo mingi nakosenga ke nzambe abatela bino apesa bino sagesse ebele bosukela awa te
bo avansaka bokolokota mpe bamosusu baoyo bazangaki baolanda mpe lokola bino nzambe akosunga tia bino lokoko. Merci balandi ya Réussite TV kaka na ndenge émission na biso timbela ba commune awa ndenge to kitaki na commune ya Kimbantseke to yeba to découvrir Kimbantseke ndenge nini e vivraka bazo manquer nini na kati ya commune ya Kimbantseke. Merci na ba o balanda ki biso na ba o balandi biso te bo s'abonner plus vite na kati ya Réussite TV. Tozo na besoin ya ba commentaire na bino.